Bienvenue sur Gossip Mag. Bayenyoso bazolanda biso na kati ya ASTV na tomble bino mokol malamu na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Bino bayebo mesana kolanda basango na biso na kati ya capitale ya Kinshasa et pourquoi pas na monde entier. Tika ete kolo Yesu Kristo a batelela bino nyonso. Lelo Gossip Mag tumemeli bino sango malamu. Ezo sa manakati ya komina makala bipai wapi bakuluna bazo koba toujours na kosala musala ya mabe pe kosala makambo kitoko te na kati ya population mais elongo na gémi échangère oyo papa na biso colonel Faustin Numbi kololo pango asela kotia ba souciate mingi na kati ya komina makala po ete éliminer pourcentage ya kuluna oyo komaki lokola ram na kati ya téléphone bozo ba détail ndeko igete ntumba azala kiwana. Sodome et Gomorre ezwami awa na kati ya capitale ya Kinshasa. Pamba te na capitale ya Kinshasa likambo ya insécurité eza penza makasi. Bino moko botala ndenge komina makala kuluna esilaka te. Ezo matatango nyonso lokola ram na kati ya ba telefone ya bato. E bongo toyebi te tozwilango ba geste barrière ou bien comment neti corona. Bino boganga ki coronavirus esila nango mo pepe. Mais pona likambo ya kuluna na kati ya capitale ya Kinshasa bozo koka kozwila yango vraiment solution te. Gémi échangère oyo ezwami na kati ya balabala kipasi et simbami na yemei OPJ Oscar 6600 votes na Major Jojo Kasongo balalisaki matoite bakangaki pe miso na bango te basilaki kokanga moko ya bakuluna oyo akima komina makala ça fait 2 ans mais lelo la pulusu oyo ya Gémi qui n'échangère qui passe basili kokanga ye na tongo tango ba mama bakendaka kozwa ba mapa na 4h matin bino moko botala ndenge musala ezo sala makitoko na la pulusu ya Gémi na coin ya kipasi boyoka ndenge ndimbola ya papa na biso OPJ Oscar alelaki na micro ya Gossip Mag. Na bango na mwa biloko maleo batekaka baye ba renverser mesa bakumbi bazaba miyibi nzala Thompson mikongo soki banini bino bobenga biloko wana bakwanga tu babuki na bamesa biloko wana bakeina yango nde biso tokangi ye en pleine opération toye na ye awa azolo barangai atongaka kotongango nde kokene kobuka bamesa ya bamama nde kobotola bango mwa ndamwa misolo na bango oyo eza kosunga mabota na bango nde kotonga na ye yango wana baboti na ye bayawa totalisi bango bana mike soko tourne kamera awa nde bapesi biso na kombo na ye ya opération ndenge ya operaka bapesi biso kombo na ye babi oyo mutu te lobe ezalaki awa baboma ye kaka liboso ya polise marge loyenge ya population wana tozwi ye nanu tobombi ye na kati toboyi babeta ye Wana ba air ni papa Oscar. Effectivement na ba 16h 17h tango bayuti kosala kuluna na bango nde tokangi ye na yango population pe etikalaki nsima te bango pe bayaki na lombango na micro ya Gossip Mag po na kolela la likambo etali kuluna na komini ya makala eleki ti basimbi kuluna oyo justice affaire justice na ye pa bakuluna ya makala omwende tina biro oyo yoye awawa biro oyo nde mutu esilisaka bakuluna mayele tala nga babomanga liso moko kapa bakuluna natika na moko biro oyo nde suka ya makambo Gémi mère bafeka justice basilisa na bango ti suka soka okende wapi akende bo bato aboye toza na bango posa te na yango moko ya mapinga polusu ye pe apusanaki pene ya micro ya Gossip Mag po na kotalisa bakonzi na likambo etali matériel baza na yango te boyoka kolela ya la polusu oyo ezwami na kati ya komini ya makala.
quartier à Gémi Central. Population ya Makala na ba Kuluna ba se manifester mabe. Kuluna eleki makasi. Yango na so biso tozate comme insécurité. Mwana oyo a se manifester qui mabe. C'est l'association des manifestants bazaki belé ya Kuluna. Tinenge commandant policier o moike na ngana o tsholoba. Botin moko ti ba ndo ko benda e etikala wana. Akosenga boy na ba chef na biso ya police ba renforcer biso ba outillage. Matériel exact. Matériel ba renforcer biso pour tout ça musala parce que na milo tout ça ba zone rouge. Tout ça na vraie ba zone rouge. Kaka bana wana ba finga mama Maria ba passer la Bible. Bango ne ba oluka. Donc on a kosala. Population bazalaki penza na kosepela makasi pamba te OPJ Oscar 6600 votes oyo azosala mosala kitoko na kati ya komina Makala précisément na quartier Mawanga bipai wapi bakuluna bazalaki penza ebele lokola basi na mitu ya bato ya maboma me ye tango ayaki awelelaki nanu population akataki suki nyonso ya basili ya bakuluna ndenge akoma kosala mosala pe azokoba penza na kosala mosala kitoko mutabo esenge to betela ye maboko pe to bwakela ye penza ba flair yango tosengi na bakonzi ya mboka bomeka nanu kosunga susiati oyo babengi na kombo tengama papa na biso Oscar azosala musala kitoko bosunga ye na likambo etali matériel eza penza te pamba te na komina Makala eza likambo ya buchafu na buchafu longonya na mosala kitoko colonel Faustin Numbi et longo na colonel Fay na kati ya Gémi échangère ndenge bozwaki likanisi ya kotondisaka basusiat na kati ya komina Makala soki bosalaki yango te mbe batu nyonso bakoma na bango batiji pe bakamundele na kati ya komina Makala na Gossip Mag eza likambo ya Big Rouge awa penza match eza wow benga kibiso lisusu Gossip Mark na komini ya Ngalema bipai wapi bato oyo basala mbilingo to ba bureau de ya IPN basilaki kokanga professeur ya université IPN o bandaki koleka bakosi yeke mese yaka na lombangu na kati ya bureau ezalaki penza matata na kati ya IPN to ebite bakonza mboka bomeka kotela biso penza likambo oyo bakonzi oyo botie ya basusiat na ba bureau oyo bazana ba terminus kota ba wenze bazo sala penza musala malamu te bazo fingsa penza chef de l'état na kati ya RDC yango nazo senga penza na ba oyo basimbi komina Ngaliema bakonzi boza liboso ya bato oyo bazo kambala ba marché par-ci par-là surtout na kati ya IPN bipai wapi tracasserie ezo sala mapenza ya makasi ba chauffeur bazonyokama bato na moto bazonyokama e koti lisusu na ngambo ya ba professeur bino moko botala ndenge population elelaki na micro ya Gossip Mag. Ai Kinshasa makambo tongo etani mvula enoki oyo baloba après la pluie c'est le bon temps mais awa na kati ya capitale ya Kinshasa ekoma nango likambo ya buchafu likambo ya tracasserie awa na kati ya capitale à Kinshasa et comment nango bilei ya ba bureau DP à la pulusu bino moko botala awa toza na kati ya komina Ngaliema précisément devant université ya IPN bipai wapi bakonzi ya mboka baleka batanga bazwa maele pe lelo bakoma lelo bakonzi botala ndenge makambo ezosala mama be makasi awa na komina Ngaliema toyebi te eza penza nini eza likambo ya nini biso na biso tolingani te bota la professeur ya UPEN abandaki na ekoleka mais la pulusu pe bato ya bureau de balandaki ye sima babiangi ye na lombango ete akota na kati ya bureau na bango awa penda ezalaki matata po ete professeur ya UPEN akota
Population pe etikalaki simate bango pe bayaki mbango na mikro ya Gossip Mag pona kotalisa bakonzi ya mboka koma bato ateli bango na ba point chaud ndenge bazosala musala mabe makasi. Problème ezate ngai nazokende busala komi wana ba interpeller ba hotel mokonzi azobenga yo na moni que sont des gens qui ne sont pas sérieux na lobi botika na makelele na kei na ngai balingi kokende mbala moko babandi suskoya. Oh non, mon conseil, pourquoi? Vous voulez m'interpeller pourquoi? La bureau mini et pourquoi? La bureau mini pour la mini. C'est comme ça que un officiel d'ailleurs, avant de interroger Bango, on dit que qui ne sont pas sérieux, voilà qu'on tracasse tout. Et ce sont ceux-là qui veulent ternir l'image du chef de l'État. Voilà qu'on le non, insécurité dans la banque. Il y a une peine à la façon. Très dangereux. Papa Moukolo a quitté la serre, transport na ye, et comme il connaît serré, papa, quand la poste à taxe na yo. Est-ce que Moutou Oyo a outil la carte de transport? N'est-ce pas à la carte? Et pourtant qu'il a foutu transport na ye. D'abord l'andaye, et comme quelque part, comme dans la bibliothèque. Donc il va se salir comme un chef de l'État. Ah, ça va salir comme un chef de l'État. Ça va salir comme un Félix. Bino moko botala degré mboka na biso ezokene pene ya Sodome et Gomorrhe ton attend de la fin. Yesu masi ya zonga noki bamba te bampate na yo ba komana bango bampunda ya la pulusu pe ya ba biro de likambo ya tracasserie oyo toyebi te bakonzie bomeka nanu kozwila ngo solution kuna likamba bakuluna bazokoka kosilisa ngo te pamba te soki bakangi na bango kuluna bayebi ke akopesa bango eloko te esengeli bakanga mutu oyo asalaka to aza na ye normal to innocent bayebi ke famille na ye ekoya na lombango mpona kopesa mwa kanyaka ya 50,000 awa penza na Congo match eza mabe makasi yango to sengi na papa na biso Gentini Ngobilae mekana no kotala ba bureau oyo tia na ba point chaud jinga ya ba commune pe na ba terminisi ndenge bazosala musala mabe makasi awa penza bo chafu yango biso na Gossip Mag tolobaka toujours biso na bino pene na pene biso na bino pene na pene na Gossip Mag eza likambo ya Bic Rouge awa penza buchafu. Merci Bosili Kolanda ndenge musale zo salama kitoko na kati ya Gossip Mag bolandi ndenge kuluna ezo mata lokola ram na kati ya telefone toujours na kati ya komina makala bipai wapi population ezo souffrir na likambo etali kuluna insécurité eza penza makasi ebongo na ngambo ya komina Ngalema bomoni bino moko ndenge tracasserie ezo salama penza ya kafu ndenge la polusu ezo kanga ba innocent batiki ba oyo bazo sala mbilingoto na kati ya komini ya Ngalema eza penza malamu te tokomi vraiment na suka ya magazine biso oyo to mesana ko benga ngo pene na pene Bic Rouge Gossip Mag biso na bino tango nyonso zalaka pene nde nazo pesa ba remerciement mingi na ba oyo ya biso na ngambo ya régie nazo mona papa Alain Fay yende musimi bendele na kati ya Gossip Mag ebongo na papa na biso Gérard mobali kitoko lembinga zo balobi yende bangala o baliaka mboto na kati ya inongo na zalaki sima ya caméra homme invisible na kombo Gédéon Lupatu nzambe ya pambola bino nyonso pourquoi pas na Yannick JB na biso na kati ya Gossip Mag et pourquoi pas na mon big boss Micho Noka aspect spirituel bopeto na kati bopeto na molimo ngana bino tokabwani awa tokokutana à la prochaine occasion nde to mesana koloba soki to sukisa na Gossip Mag eza likambo ya Bic Rouge na Gossip Mag biso na bino pene na pene na Gossip Mag wow.